Bandeko, bonjour, bonjour, bonjour. Vous partagez vidéo. Bonjour, bonjour. Lelo penza na ye lisolo oyo ezopesa pasi pe mawa komona makambo ezosalama na communauté na biso congolaise. Vraiment c'est triste komona biloko ya boye. Lelo penza na ye penza kolobela penza teme likambo oyo epesinga susi epesinga pasi komona motema mabe. Komona motema mabe bato ebele bazolela bazobondela nzambe. Po nzambe apesa bango ata bana ya pamba bazozwa te ndeko na nga. Me ozotala moto mosusu alongola ata zemi na vi na ye te. Ayebi te nde bamelaka kisi ya zemi te po elongola zemi. Me omonake moto wana akomi na kati ya ndako ya libala bali mpe libala malonga mwana azoya te mibali bazoboya ye po aza na mwana te. Vraiment peuple congolais. Bandeko na biso mibali bozaka na motema ngo ya ndenge nini. Lisolo tobeta awa eza lisolo ya ndeko na biso Serge oyo azali médecin na Ngaliema. Abomi mwasi na ye oyo abimisa mbongo abala po mwasi akomi na zemi ya mwana ya misato. Vraiment est-ce que vraiment likambo oyo mobali akoki koboma mwasi na ye kaka po mwasi andimi azwa zemi abota mobali mwana ya misato. Mibali combien baza ana poto awa baza baproma kobota. Mibali combien baza na baproblème ya baimpuissance sexuelle. Mibali combien bazoluka ta basi babotela bango bana. Vraiment le cœur de l'homme. Ndeko oyo ya mobali nde toyoki source ya lisolo. Il paraît que famille ya mobali basepelaka na ndeko na biso ya mwasi oyo akufi te. Mobali ntango abali mwasi azalaki na esika te amemaki mwasi amemaki mwasi epa famille na ye. Ntango akevanda pa famille ya mobali fama mobali kaka nde ayobi kozala esika mono basemeki baproblème bandaye kozanga te na couple. Ndeko mwasi ntango amoni bongo aza na mama na ye aza na poto abengi mama na ye mama sunga biso tala condition en place na vandi naza à l'aise te. Mama ye koluka mbongo garantie atindeli mwana na ye po baluka esika kovanda. Boyebi misala minganga na bakishasa kuna bazwaka salaire pesa yango ya malonga te. Mais titre kaka médecin. Bakomi kovanda na mobali ye ko arriver kaka ndenge ezaka mwana liboso mwana mibale. Ndeko mwasi atiaki tonga te aye kokoma na zemi. Ebisi mobali alobi non ce n'est pas le moment il faut tout avorter. Ndeko mwasi abetelaki copine na ye. Kaka ndenge ezalaka kaka ebisi mwa copine na ye moko talanga kutu awa naza na zemi Serge alobi photo longola. Moninga te yabi mama tu es une femme mariée. Biso kutu non tobali te mama bazemo tolongola na bavi toyebi te soki tokende ndako mabala tokobota. Mais Dieu t'a fait grâce ya tu es enceinte en plus ozwi zemi na ndako ya libala. Pourquoi lingo longola o mobali azomena senga be kosimba te. Camarade abengi mobali abengi mobali abi Serge makambo ninga mwasi nazoyebisanga ke yo ozomena po aza na zemi oteza moment te abi non basa loko basala baéchange de parole na camarade na mobali ya camarade na ye. Oyebi na ndako na biso tozovanda mwana déjà so aza na âge ya 6 ans 5 ans 7 ans awa comprendre déjà makambo nyonso ezoleka na kati ya ndako bana bayokaka bana mike baza na bamémoire moko eleki na biso ya mikolo. Tango papa yo zoloba na mwasi na yo na miso ya bana nakoboma yo nakobomona mwana na salite ozoboma mwana ton propre enfant oh mwasi wana azomema yango mwana mobali aza na problème ya mutu. Vraiment cette histoire c'est triste. Nzambe vraiment bato bazolela butu moi na mangengenge. Nzambe bato bake kobondelo na bakampus papa na ngai bazolemba te bana basi okoke kokotisa bazemi komela bakisi po babota. Nzambe yanola bango pesa bango bana. Nzambe nanga likambo nini tata oyo oke koboma mwasi na yo oyo bali po mwasi azwi zemi yaya. Vraiment ezopesa pasi bandeko ya mibali. Vraiment nayebi te peuple congolais makambo oyo ndeko mwasi abeti lisolo alobi makambo nde ya boye bato fo balobelaka ngo na bareseau sociaux. Makambo nde ya boye mutu mpe ndeko mwasi moko boye atelemi to ndeko mo mpa mobali azwi courage asali video alobi jusqu'à quand. Pourquoi kozana motema ya bonyama yo za médecin akei loko bande kosala ba discussion tia convaincre mwasi apesi mwasi bakisi asali mwasi kirtage na kati ya ndako na bango. Mwasi temake anesthésie zoki bien te koganga na butu bavoisin bazoka ndenge papa azolongola mwasi zemi ndenge mwasi banaye koganga.
mwana bango so akoti na chambre mo papa nenga ekartaki mama ne makolo mwana azokengela scène nyonso mwana banda komona ngo papa na tongo abimi olongoli mwasi zemo zemo ko tie na kati ya carton abimi ake musala mama atikali na pasi wana ye kobenga camarade na ye abinde naza bono azokufa yako kozwanga mpo douleur oyo nazoyoka ta makambo serge asalinga longolinga azema asalinga kirtage na kati ya ndako moninga azalaki mosika tanga yoki camarade na benge bonga bi nazoya naza mosika pasi nazali naza kote aéroport na ye kozwa bakoli moko bandeko batindi na récupérer koli wana bongo nazozonga mbango le temps ndeko abengaki nde camarade ne na batongo ye camarade akendaki kozwa bakoli il fallait récupérer na aéroport ndeko pasi eleki mwana ya mokie afongoli porte na tongo bavoisin batuni mama na bino aza pia bi mama aza na kati ya chambre azobela papa lobi na butu akotaki babiloko na libumu mwana akomi kopesa bavoisin explication mama azobela lokola na voisine bavandaka lopangu moko abina kota nake kotala ndenge nini Benedict alali ake komona boye mwana mwasi akokokoloba te akomi pale akomi vert munoko akomi violet akokokoloba te pasi kaka azolia minu pasi bamema moto hôpital moto akufi vraiment na kanda moko noza na kanda komona basi ebele bazoluka mabota mibali kombe bazoluka lelo mpo basi na bango babota bozwe mibali kombe bazalaka na susi ya bana bambongo bazobimisa pourkui moto akoki kozala motema mabe ntina niveau oyo mwasi ya yo moko papa biso bapapa na biso baboti biso 12 kaka na pasi ya souffrance ya Kishasa baboti biso 12 na 12 wana papa fonctionnaire pa tangisi bana bamama misusu baoteka kaka malala nzambe noki pasi na motema kaka malala kaka ya pamba mama azosouffrir mozomona etala azobota bana papa leo tobota bana oyo toyebi te lobi bana biso bakozala banani bakabila wana bakomi baprésident kobotama na bango mpesi babotamaka tozalaka te me lelo tinenga akomi président tala nzambe akokobotiso mwana kati mwabimi Joseph to Moïse ya famille yango mwana mobali oyo akoti bainsiste akoti bascience kisi esalaki ye mpo ntina niveau oboma mwasi na yo mpe ntango oyoki sango ya mwasi camarade azobenga ye mpo annonce eke mwasi akufi aza mpe kolela oke camarade ayebaki secret nyonso tu moninga yango batelefone oyo ya kokangaka bamessage bato bazalaka na baenregistrement moninga azalaki na enregistrement na kati ya telefone ti ndenge camarade na ye azobenga ye toza awa ti lobilobi kuna bavoice ekobima mobali oyo aza motema mabe yango kanda ngo ya nini yango oyo kokangela mama bana na yo kanda vraiment kanda ngo ya nini oyo kokangela mama bana na yo kanda mutu aboteli yo bana ndekolanga mobali vraiment lisolo ezopesa pasi pe mawa lisolo oyo ezopesa pasi pe mawa eta nini mama ya mwana oyo aza nango awa na poto koyoka message ke mwana na ye akufi po mobali akendaki kolongola ezeme bien aimé nous sommes arrivés dans les temps de la fin yo muto ozalaka na badistraction yo muto ozalaka na badistraction kolandela makambo bato botala lisolo ekomeli ndeko oyo na kati ya libala ebongo bato baa basélibataire baloba nini basélibataire baolongola bazemi parce que omonaka situation oyo peut-être mobali ya bato peut-être kutu oyo kutu soki mwana ya 12 ans soki ya 14 ans basente azwi décision kobota ebongo yo tata ya mokolo oyo na age oyo oza nango Serge vraiment nzambe alola nzambe vraiment papa na ngai pourquoi kopermettre biloko ya boye nzambe mokili ekomi na motema ya mabe moko nono namona te ndeko mwasi akufi kaka boye yo oza médecin donc d'ailleurs na corps médical soki oza médecin oza na droit ya kotraite mwana na yo te na corps médical mutu aza médecin aza na droit kosala mwana na ye opération te wana aza mibeko na bango aza baarticle oza na droit te ya kosala mwana na opération tomonaka meme yo papa oza médecin mais mwana aza na médecin traitant na ye parce que papa koko ozala médecin traitant mwana na yo te akoko ozala médecin traitant mwana na ye te to médecin traitant mwasi na ye te
Au cas où moi, je suis malade, papa, au cause de la wana pour nous la suivi, non, on a dit que les symptômes, au cas où traiter bon, qu'on peut savoir kisi. Mais attends que qu'on déclare, yango yo mobali oyo sali boye vraiment, nzamba mona yo. Au pesi famille ba tout passe na modèle il encore. Maman oh peut-être l'aime tout azaki kolinga mwana na ye mingi, ba voyage à poto oyo to lukaka. Maman bengi si mwana na façon no so, ba voyage simba kate. Tala ba réclamation oyo bandi ko réclamer mutu tala ndenge yaka ko tomber vraiment il solo oyo epesi pasi bandeko nanga lisolo oyo ezopesa pasi na bacélibataire babanga kolongola bazemi na bafemme mariée mobali oyo aza motema mabe aintoxike mwasi na bafaçon nyonso mpo mwasi kaka longola zemi kointoxike mwasi na bafaçon nyonso mpo mwasi alongola zemi vraiment c'est triste kolanda lisolo oyo ezopesa pasi histoire oyo ezopesa pasi histoire oyo ezopesa pasi ezopesa pasi mpe mawa ezopesa pasi lisolo oyo epesi nga motema pasi komona masolo ya boye koyoka biloko boye ezosama na mboka na biso Congo ozomona bato bazosouffrir bapapa na biso babota biso combien mama babota biso combien babokoli biso ndenge nini lo mpe tokomi basi ya minene na ngolo ya nzambe tozokola biso lelo na bapoto tobanga kobota toboti mwana 4 bien na boti ebele mais bino na famille na bino baboti bino combien oboti mwa bana misato ekoki po ndenge ya mboka oyo makambo tokokuta na bamboka oyo ozotalake na boti moto osunganga na mwana za te na boti crèche eza te ozotala baconséquence makambo mais na afrique yaya ata mwasi ya boti ya kolia emonanaka kaka famille mpe bandeko bana bakuze banani bazali oyo bakoya na ntongo koyede okonika ata mwa basani mais biso na poto makambo wana ezalaka te me mobali oyo nayebi te loko nini ekomeli ye na mutu nzambe alola satana koti ye boye makasi boye to problème nini elekaki na cerveau na ye yo oza médecin pourquoi koki kopermettre kutu bato baosala bamabaya babota bana 6 7 8 10 mutu mosusu omona ye kutu aza kaka receveur mais receveur aza te na bana 5 4 ebongo yo mutu oza médecin licencié otangeli oza na badiplôme Jésus Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mouto a pour participer à l'émission. Ben biso na 07 83 66 29 47 pour nous repérer sa point de vue na yo. 07 83 66 47 07 83 66 29 47. Na bandeli 07 83 66 29 47. Ezo pesa pasi li solo ya boy. Mobali azoboma kaka mwasi po mwasi azwi zemi ya mwana misatu po mwasi aboteli ye mwana misatu Yesu Masia ebele bazoluka bana nzambe na pauvre mwana wana soki loba lingaka azala nani na vie na ye soki loba lingaka botelo mbongo nini na vie papa na ngai likambo nini ekoti na mutu likambo nini tandis que baningano mibale ebele bana bambongo me baza na bakimia te Yesu alola nzambe abikamwa lisolo ezopesa pasi nzambe yawa yoka mawa na famille oyo nzambe akonsole bango bandeko na ngai nzambe akonsole mitema oyo ezoki moninga azotémoigne mobali azowangana me moninga na ye azotémoigne bavoice ezali ndenge moninga na avant kufa azobenga ye po apesa ye sango ya kozwanga na okufa pasi eleki mwa mobali oyo abominga neta nini otie mama wana neta nini papa so omonaki oboya efalenga kutu nalobi ifalo boya ye ka ndenge azalaki ne na zemi ifalo boya ye ndenge azalaki na ye na zemi na ye peut-être pourquoi kaka yo bali mwana bato après yo kotika ye bongo ifalo boya ye ifalo boya ebengana eta na ndako nobike na lingi yo lisusu te kovanda na ndako na nga te oh le cœur de l'homme le monde à l'envers mokili ezobaluka komona mokili nde bato baozanaki motema mabe komona mokili ndenge ezokoma na motema mabe na ene Yesu Masia nzambe abikamwa na nga
papa kuyoka mawa bato baluka bana bazobondela ntongo midi pokwa baosenga bana bazobondela baosenga bana me yo nzambe asali yo grâce ozwi mwana papa oliobatela bango yesu masiya oliobatela mwasi na yo papa eloko nini satana nini akotaki yo likambo nini ekomelaki yo likambo yango nini oyo ekomelaki yo oyo omonaki ke eza pasi yo okoka kosala yango te oyo empeshe yo obokola mwana na yo bana misato ya pamba papa na nga soki obike tolandela mpe bango bana oyo papa na bango aboti na libota ya mwana mobali wana soki obike tolandela omona le mosusu baza 8 mais soki obi olandela otala mosala papa na bango aza nango le mosusu mosala malonga te mais papa aboti bino ndenge nini papa aboti bino ndenge nini bien aimé tososola mokili ekomi mabe mwana mobali oyo abomi mwasi ne kaka mpo mwasi azwi zemi bomona lisolo ndenge nini tant que tu es une femme tant que tu es une femme tu es une maman lisolo boye ntango ozokango kokokanga misu te ndeko mwasi otali mpenza olobi non cette histoire non lisolo ezopesa nzoto malili ezopesa pasi komona moto azokufa boye ndeko mwasi akufi boye très jeune mwana mobali oyo apesi bato pasi bandeko tozala prudent bandeko na biso ya basi tozala prudent le monde à la verre mokili oyo ndenge ezokende mabe lobi eza ya nzambe topesa babomoi na biso epa nzambe mpo nayebi te nini ekomelaki mwana mobali wana na motu toyebi te soki mpe bascience occulte mobali akotaki toyebi te po mwasi abandaki deja kosoupçonne mobali na ye deja mobali na ye mwasi andaki kobetela kopi na ye deja mwa masolo ke nazosuspecte mobali na ngai na bageste moko azosala donc mobali nayebi te soki ezalaki condition bapesaki bango nayebi te toyebi te nini nzambe alola papa pasi motema pasi motema pasi vraiment lisolo oyo epesi pasi na mawa tala ndeko mwasi oyo ake mobesu ndeko mwasi oyo akene kaka mobesu boye ndeko mwasi akufi na ye kaka boye nyonso wana pourquoi monde de ténèbres ezalaki déjà koréclame ndeko oyebi na vie na yo soki déjà oza réclame quelque part soki déjà oza réclame satana bandoko bendo pembeni mpo so tobi totala lisolo oyo ekomeli ndeko na biso ya mobali to ndeko na biso mwasi eza diable en personne le mosusu mobali akendaki kosimba bisimbasimba le mosusu mobali akendaki kozwa biloko mosusu akozwa condition bapesaki ye mobali yango peut-être esalaki ye bongo na condition wana bapesaki ye vraiment kisi yango ya ndenge nini akendaki kosimba nzambe papa bana bazoluka bana basi ebele bazoluka mabota nzambe bamibali ebele bazoluka mwasi abotela bango mibali mosusu bazalaka na swafa bana omona mpenza afandi baosengo mama botelanga ata mwana mokoko azobondela mpo botela ye ebongo mwana mobali oyo bible ebi mwana aza bénédiction lipamboli na nzambe apesaki papa olingi koko arrete ame moko boye soki kutu ozalaki ta na mbongo te soki ozalaki ta chômeur menga likambo ekamusanga na Kinshasa na biso omona motu mosusu azani ka pousse-poussere maza na bana 7 badeba mbongo ni basalaire ni bazwaka ya malonga mais yo kutu oza médecin peut-être ozwaka mwa mbongo ata mwa salaire ba 250 ata mwa 200 osimbaka ata ya mwa mike bamédecin bazalaka mo ata ya moke papa montimi vraimen boma mwasi na yo mpenza mpo kaka mwasi andimi abotela yo mwana oyo motema bomutu to motema bonyama bandeko bofanda boye te boreagir na lisolo oyo boreagir natela bino numero na nga bato balanda nga na page ya mama cc numero na nga ezali 0783 66 29 47 bengo participer ta émission obengi po émission nazokatela nga ta moke opesi ta point de vue na yo po nayebi ke page ya mama cc bato ebele balanda yango batata na bana mibali balandaka mpe ebele nayebi ke page ya la kadeti mpe mibali mpe bazalaka basi mpe bazalaka na page na nga moko mpe lina basilwa nayebi ke bato mpe bazali bapapa balandaka donc nga nayaka kaka so namoni mwa likambo moke toye kolobela tokofanda tokanga ya minoko te c'est nous le
femme moko na biso mwasi akufi. Donc ça veut dire que yo mama oza censé kotelema mpona koloba ke bapapa il faut baarrete babi mwasi moko afingisa basi nyonso ntongo likambo esalami. Ça veut dire mobali moko afingisi bamedecin nyonso ya Kinshasa, afingisi mibali nyonso tu. Donc bapapa il faut baya kose justifier mpe bamama fo botelema boloba makambo boye baprésident fo batala yango. Mwa mobali wana vraiment fo bakondane basambisa ye mpenza mpo toyeba esprit nini oyo ekotaki kati na ye mpo yaboma mwana mobali wana. Eza baréclamation to eza akotaki bainceste to eza bacondition bapesaki ye ke mwasi akoki kobota te to eloko nini ekomelaki bango. Obangi pete ozwi bakirtage osali mpe mwasi bamakila babiloko obimisi mwasi na kati otiki yango na kati ya chambre otiki biloko papa yo obimi. Quel motema mabe! Ay yesu oyo nzambe abikamwa nzambe omari misamwa lela yesu oyo yesu oyo nzambe alola eza pasi mpe mawa. Bamama bopartage lisolo oyo bopartage lisolo oyo ezopesa pasi bopartage yango botindela yango bandeko tozozela bainformation. Bandeko mwasi balobi bazokende na matanga kuna soki bakomi nde bakobenga biso po toyeba lisolo nini oyo elekaki. Eza pasi mpe mawa. tokozwa ba-audio wana nga nasingi fo baya nango po mobali azowanga na batieli ye ba-audio na ndenge mwasi azobenga kamaradi na ye ke yaka soko ye te nga nazokufa so pe kamaradi na bilobeli nga moko na binzambe na nga so moninga ngo azalaki ata pembeni wana mele mosu angaka bikisa mwana mwasi oyo atiki mwana na ye ya 16 mois atiki mwana na ye ya 7 ans bana bakomi orpheline bana bazalaka biso bamama lelo mona papa ta libala na mama ekufi me mama aza penepene na mwana na ye nalia matembele naza na mwana na nga nazanga naza na mwana na nga nakende boye naza na mwana na nga. Yesu motema esali nga pasi nzambe nayoki pasi na motema biso bamama tozalaka ata olia ya moke mwana nga alia ata nazangi ya moke mwana nga alia. Yesu masiya lisola boye pasi bapapa bochange na opréféré kutu na mwasi soko esimba te boma libala na opréféré kutu makambo mosusu soko mona ezosimba te boma libala boma na yo libala. So omoni ke libala yango ezokorrespondre te omoni ke makambo ezosalama te esalami na Congo Kinshasa. So omoni libala esimba te boma na yo libala boma na yo libala otali kaka non na situation oyo ndenge ezokende boye esimba te semela boma libala mpo na omona ke makambo ezokenda ndenge mabe na kopréféré boma libala papa boma obomi libala po olio boma na mwana mwasi ya bato bengana ata na kati ya ndako ya libala bengana ye ata na ndako ya libala obengana obike mama makambo na oyebisa yo olingi koyoka te bema kaka na ndako ya libala na nga kende mwasi okobima na ye akobima na ye ke oke kozwa mutu oke koboma ye boye okati souffle na ye obomi ye mpo kaka moto andimi kobotela o mwana. Vraiment mwa mobali oyo yesu nzambe nayebi te. Bamama bo réagir bobenga biso na 07 83 66 29 47 toyoka mama moko réagir mama moko loba penza oyo ekomeli mwana mwasi oyo likambo ya somo boye likambo ya pasi boye bana ya mama wana nzambe pasi na motema tanke mwasi baselibatere bazobota atalika na zuième mobali ya mutu mena bota kana nabimisa mono na mokili ba homme marié kutu baoke kosente libanda bazobota te abota ebongo yo papa mwasi oyo obimisi na mbongo na yo bali odote mwasi oyo yo bali soki oboteli omona misato ekosala nini yango diable nini akotaki yo Serge likambo nini yo monaki likambo nini contrat nini yo signaki Serge basinisaki yo eloko nini papier nini bapesaki yo Serge mpo yoke koboma mwana mwasi ya bato boye azalaki non trop jeune alandisi mageto azwaki temps ya liboso mwana na liboso azokende 7 ans oyo ya mibale azwaki temps akomi na 16 mois c'est un bébé souffrance eske mwana 16 mois oyeba su mama na ye poko kati bano elenge ya mama
Pourquoi kati bana oyo elengi bamonaka mama na bango? Pourquoi sali bana oyo boye papa Serge? Pourquoi okanisi ta bana no baza mikete vraiment? Pourquoi opesi famille oyo pasi boye? Pourquoi? Yo médecin oyo ya titre nini? Est-ce que oza vraiment licencié na campus ou licencié ya wapi? Est-ce que oyebi vraiment déontologie na yo? Hey, nzamba bikamwa vraiment. Lisolo ezopesa pasi pe mawa. Yo papa ozo wangala na munoko. Mwana na munoko azo témoigner. Makambu nyonso ndenge banaye koleka. Ndenge papa banaye koyebisa mama, je vais te tuer. Si tu enlèves pas ce bébé, je vais te tuer. Je vais te tuer. Il faut prendre ces médicaments. Moi, ça boy comme la kisi. Opesi moi si kisi na makasi. Obisoko boy comme la kisi na ko bomayo. Na ko bomo kaka siko na ke makala. Yango na po bomi eti. C'est triste de voir des choses comme ça. Bien aimé, le temps est mauvais. Toluka nzamba bomoi. Tokangama na nzambe. Po mibali oyo tozobala toyeba mitema na bango te. Mibali aza na ye double casquette. Lola bimisio lo elongi mususu. Lola bimisio lo elonga gentil. Lobi kuna obimisio elongi mususu. Tokangama na nzambe. Toluka nzamba sela biso bolam. Nyonso yango nazoloba mama. Il faut toujours kozana sia makolo ya nzambe. Kobelela makila na Yesu et détruire plan dans ce monde de ténèbres. Regarde monde de ténèbres nenga za kariseux. Monde de ténèbres ko travailler pe ba mutu na yo. A travailler pe ba penser na yo. A pesi ba penser moko ya malamu te. A pesi ba penser ya malamu te. Tali kambo ekomeli papa to benga ngoni. C'est la sorcellerie. Parce que je crois pas que ce cas d'aki mutu penza ya malamu to mutu mo mutu na ezo sala akoka kokoma tina niveau ya komi. Nandimite, quel que soit problème en gros, quel que soit, oyebisi mwasi alongola zemi mwasi aboyi, quel que soit likambo yango, okoka kokoma na niveau wana te papa. Okoka kokoma na niveau wana te akoboma mutu. Naza mama moboti, falo tika ta mwasi oboya ye. Falo boya ye ta na condition wana, bengana ye ta na ndaku na yo. Mokilenge ke loba nango ye mobali ya bengana ki na ye mwasi. Lobi so mwasi abotamaki peut-être ngoko zonisa motema sima ya kozwa mwasi na yo. Mais obomi mwasi te papa. Obomi ye. Oyo salopesi bana no pasi. Lobi so bakateli yo prison. Bana wana nde bino bokokipe bana wana. Est-ce que famille kozwa charge na bango ndenge bino mo bondo ko salela bango? Po lelo mwasi ne wana kufi na minute otolo bandeko mwasi Benedict aza na kati ya mort. Yo papa oke makala siko eta bana na yo. Lelo batu bayoka mawa po mwasi azate. Batu bayoka mawa po Benedict azata kufi po yo oza na prison tozwa ta lipa to pesa bango. Mais lobi ya bana wana papa muto oza muto kolemba. Mais mama obwaka te soso obwaka bana te otambo na bana ne partout. Benedict wana soko boya ki ata alinga ki asime responsabilité na ye. Alinga ka boko la bana na ye mibale wana misatu wana. Papa alinga ka boko la bango. Siko yo baby si vi na oke na prison. Siko bana wana vi na bango eza ndenge nini. Bien-aimé, bozo mona mokili ndenge ezokende. Bozo mona siko lobi papa za na prison ba condamné à mort. Le lope président na biso atie ba loi makasi ke mutu stongo seli ba ata boy. Ba kanyo bazo condamné 10 ans de prison. Yebisa ngai papa. Yebisanga bana wana. Donc on mona bana mona muke 56 ans bêtise na monoko. 8 ans 9 ans bêtise na monoko pas possible parce que éducation malamu ezate nanya kopesa ye. Au moins que moi c'est dans la famille a bien. Bande ko moi si ba joye ba bokola. C'est triste cette histoire. Les gens, le cœur de l'homme, les gens sont mauvais. To boy te biso basi. Biso basa te toza mabe na biso ba papa me bolinga biso kande tozali ngana ko kamwa soki mwasi ayeko biso papa na zemi olongolisa mwasi zemi ngana ko kamwa vraiment nga ezolekelanga lisolo to na yoki lisolo to nazo kango ezolekelanga nazo tuna mwasi yango ya ye toza mwasi ya likango memi kuta ta mwasi ya likango nzambe apesa biso grâce nzambe asala biso ngolu vraiment nzambe asala biso ngolu nzamba apesala biso ngolu eza pasi na ye biso Agathe Mafuba eza pasi Agathe Mafuba eza pasi lisolo oyo Janita esalami na Kinshasa lisolo ezopesa pasi Karim Matakama
ezopesa pasi makambo oyo koyoka mobali azoboma mwasi na ye. Botana ba couple ebele makambo ebele ezoleka na ba couple. Makambo ebele ezoka mobali abomi mwasi to mwasi abomi mobali kaka na ba couple. Mais ba couple ba papa na biso makambo ezalaka te. Ba papa na biso banozo ya pe ba mama na biso bambanda. Mais ba acte oyo ezalaki te. Lelo zomona ka mobali abomi mwasi, mwasi abomi mobali, mobali asali boye, couple baso na mobali ba filmer. Toujours diable alingi lisusu te batu babala. Diable te meka moni ke batu bazobala. Mais siko ya ye wana pona ko briser mabala batu. Muto nyonso tozosa ba kompo pona libala na nzamba mona ye. Nzamba mona ye. Aya na buto aya na moyi akutana na nzamba malonga. Moi mobali oyo nzamba futa ye. Poso to bito senga justice ya bato mokili. L'état c'est la justice na ye. Mais nzamba ko futa ye. Yo kati mwana mwasi bato vi. Yo kati mwana mwasi une maman. O azana bana na ye. O akozo soin bana na ye. O kati mwana mwasi vi. Mwana mwasi akufi. Atiki bébé na ye a 16 mois. Atiki mwana na ye a 7 ans. Bano bazaki nano affection maman na bango esila kite. Quelle triste histoire. C'est vraiment terrible cette histoire. C'est vraiment, ça m'a donné des frissons quand j'ai entendu cette histoire. Ça m'a donné des frissons, j'ai eu mal au cœur, comme si c'était ma propre sœur. Mais bien aimé, dans un monde à kaka ngamo koton que naza mwasi, dans un monde à likamoboye comme la famille nanga. Eh, passion yo yesu masia. Ça me bomba abiso. Nzamba batela abiso. Pour ceux qui yesu te na makamaboye. Et ça passe. Na makamabo soki yesu te nani muso akoki kobatela soki nzambe te yango mama tango nyonso tozoloba na bino te une femme sage bâtit sa maison mais la femme est censée la renverser de ses propres mains. Moi s'il faut kozala mabondeli moi s'il faut kotelemaka na ba vie de prière obi malheur mususu tango ozolinga ya na kati ya ndako na yo. Mais tant que tu es une femme qui connaît Dieu, tant que tu es une femme qui prie bien aimé, tango yo ozobondelaka nzambe mpo na couple na yo ata mobali oke kolinga libanda nanu yo yoka te mobali aki alingi libanda bimina mwasi mo aza na maladi ya sida. Mais aïe na kati ya ndako ne mwasi azwi sida te. Bien aimé, le miracle existe. Le miracle existe. Tant que yo yebi ko tia mabolongo na ko luka nzambe ata pasi ata liwango zo tellement na liboso ndako na yo nzamba za capable ya kolongola ngo bana Israël tant bakenaki Moïse akebisa Pharaon libérer bana Israël Pharaon zaki koyoka te mais bible zo bakaka nzambe ye moko komisa ki motema Pharaon makasi mais tangu Pharaon e kondima bana Israël bakende alingaki te ba disciple babeko ko tina bango te bazo kosa yo nzamba ye kobisa Moïse yebisa bango nazo bomma bana nyonso ya liboso bana Israël bakomi ko babi alinga bomona bana na biso nzamba yokaki mawayibisi bango boboma nyama bozo makila botina ba porte e ko permettre liwe kota te eza ndenge moko na yonde konanga mosi soko yebi nzambe na makambo nyonso tomona na ba réseaux sociaux na makambo nyonso tomona na mokilo ezo salama tant que toi tu sers l'Éternel tant que tu sais t'agenouiller pour chercher la face de Dieu. Mais liwa wana ekolongwa ange de la mort wana tongo azoleka mpona koboma ata mabe moko boyingaki ekota na ndako na yo nzamba épargne nzamba akoépargne yango nzamba akoépargne yango bien aimé toyeba koluka nzambe masola boye totalaka kaka te epasi pose-toi la question tant que tu es une femme. Pose-toi la question tant que tu es une maman une femme oyebi kozwaze mais 1 mois tu 9 mois. Tant que tu es une femme, même si tu n'as pas des enfants, mais pense à cela quand même. Il faut que tu ne passes, parce que moi, maintenant, il y a douleur, il y a cette femme. Douleur, il y a maman, il y a kokol, sa mwana na ebo, koyoka sango ya musika nzambe. Ba benga ona musika na téléphone, ba peso sango mwana bela kite, et l'autre côté, mais mwana kufi. Mubali. To bondela. Le temps est mauvais. Toluka nzambe akoche biso na mabala nzambe fumba ya kokoche biso aya kokoche biso na mabala nzambe ya kosala biso bolamu nzambe fumba ya kosala biso grâce pour makambo tomona na mokili foma bandeko mpona nga na suki awa bopartage video tozozela bainformation ya esir tozozela bavoice eya mpo tokokote na place tozozela mpe camarade ya ndeko na biso Bénédicte soki nzambe alingi tokozwa une émission ya kopesa explication ndenge makambo oyo ebandaki ndenge pe muninga banaye kobetele masolo ke mobali nanga alingi te na bota
ndenge Bénédicte bandaki koyebisa camarade ba conversation ezali parce que oyo bandaki koloba ezalaki meilleur ami na ye meilleur ami na ye bandaki ko se confier s'il y a un problème na couple na ye abenga camarade na ye regarde j'ai un problème regarde tala boy tala boy tala boy ndenge ka tobaka biso nyonso tozanga ba camarade te mais ezalaka na camarade peut-être moko oyo yo ozo se confier na ye ndenge ndeko na biso Bénédicte azalaki na moninga na bandaki ko se confier mwana mpe témoin mwana mpe azobeta histoire ndenge ezalaki papa ata azowangana mwana bi oui papa c'est vrai obosani ntango oyebisaki ngai nabima libanda mwana azoloba nyonso parce que à l'âge de 8 ans 7 ans il comprend déjà des choses il comprend déjà merci à vous na bino bato nyonso to boza na ligne mpona kolanda biso c'est bel et bien moi la sœur Lina Basilwa. Hein, vous abonnez à la page Lina Basilwa 2. Abonnez-vous massivement sur ma propre chaîne YouTube Lina Basilwa 2. Voilà. Oyo na yaki vite fait pour nous kolobelaka lisolo oyo. Koyoka lisolo ndenge zo pesa passe na motema. Koyoka lisolo nzamba lola. Ndenge mokili ezo kende. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Hein? To batela nzoto na biso to mi bomba na sa protection nzambe. Kolo nzamba bomba biso mabe kota na ba couple na biso te nzamba za na centre kati ya mabala na biso quelque soit ko soit na ba discussion ba problème mais nzamba simba motema moko na moko nzamba pesa kimia na kombo na Yesu Masia bolala bien journée na bino za malamu mokolo na bino za malamu nzamba bomba bino tokutani su na butu mpo na prière na biso à 22h30 hein bo partager vidéo bo partager bo aimer na masolo boye fo bo se manifester ka bandeko nanga o se manifester tant oki lisolo tant que ndeko no mwasi o se manifester o pesi ba point de vue na yo o pesi hein ezala bien tant moninga musu azoyoka tozolamusa basi mususu oyo azomona ke tant que tu vis avec un mari omomona ke couple na yo makambo ezokende bien te prends la décision makambo mosusu même koboyana na libala lelo koko obala peut-être nzambe apermettre yango te nzambe akopermettre yango te je sais ntango atemisaki mpe moi moi etelemaki bakona soki na okokufa na nebo atala bino nga kokufa na nebo te parce que naza na alliance moko nasala na nzambe lelo soki nasala alliance wana te na okende wapi nzambe achangeaki achange destine na yo molimo ya ndeko na biso ya mwasi Bénédicte epema na kimia partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis un grand merci de m'avoir suivi et voilà, partagez la vidéo et nzamba ozanga te kopambola bino. Ciao ciao.